Et puis, yoka eloko motule ya Nzambe. 0 mort, 0 blessé, 0 arrestation, aucun incident. Maman Denise. Monsieur Martin Fayot, comment vous trouvez la francophonie, monsieur? Chalou Fidon. Voilà Chalou Fidon. Mon sang est francophonie. Comment la jeunesse va mettre sur la table? Moi, je suis malgache. Malgache a salisé des vidéos. Oui. Dans le bureau, madame Tokande Ngolingi. Alors, non, ça suffit. Ça suffit. Lelo, Moutali Bosso na opposition et Kondima Fachi pour la francophonie. Et ça, Lisanga Bonga. Côté, côté Papa wana lobby na botama depuis 1977. Très bien. Na tikala komona nzela te ya goudron. C'est la vérité. Bakimi bomnani. Bakimi na homme, est-ce que vous avez logé? Batali wale il est c'est 4 fois. Na marino kenosani. Na tikala kwa. Batali valise Malien Azaria. Arrêtez. Malien. Yalolia Tiangol. Batala boy Wololo. Wololo. Bakota na deuxième Malien Moussaza. Malien. Vais manger. Manger ni. Dans le logo de Jacques. Wote tobanda na komo soso to ate pesa kombo na yo. Tokota na fichier. Motema maman Denise. Bakoti na fichier. Tala. Américain le bima en tout cas boza ba ventilien. Si, ba répondre ba mo. Ba tête politique. Mais na âge na yo mbong. Yo pe makele ya seni. Hein? Est-ce que oyoka kite ba non. Toyoko basi bariki na media. Toye na mission ya secrétaire d'État américain. Toye ko primisa document pour babandere ba fichier. Nani kaji malobi to ko masila kila na mission na ye. Très bien parlé. Yo fina botomana fina fichier. Yo bando ko vérifier ndengo ye ba fichier. OK. Ali bito ba kotela ka wapi? Ba kotela yo kota. C'est ça. C'est ça le problème. Oui, vous sommes ya bato ça c'est ça pas. Yo le OK. IDPS FIFA. IDPS FIFA. Fatime. Mama matambo wa. Ayokini. Ramazan Shadarara. Ramazani. Ayokini. Ponyu wangwampo. Ayokini. Malu ya Malufa. Ayokini. Better Fatima. Batula pakaba monape. Kivi brave. Omoni kwanga tikela bateke politique tikela parti IDPS. Donc politique na monde. Montazao likola politique nyonso na monde. Professeur en politique na monde comment est nani? Fachi Beton. Ezanani. Fachi Beton. Mbala ya liboso batibangise. Pour oye frapper monde pour la toute première fois. D'abord, en tout cas, Tobet, nous faisons makasi. Très bien parlé.
tozobetele maboko mpona réussite ya francophonie. Très bien parlé. Fachi ume tozoya na deshe ya francophonie. Isdor kwanza bobetele maboko 100% de PRD. Omoni makambo tu ezosenga kopesa bato baza de PRD me. Très bien parlé. Président Yokason. Bato wana nde bakolinga babongisa mboka. Bokoyoka mbala liboso Congo ya Fachi Beton ngunde babwakaka yango na France na Belgique na Canada na États-Unis. Mais Congo ya Fachi Beton bato bakomi kobwaka ngunde na RDC. C'est grave. Ngunde eza nini? Moto awuti akimi abwaki carte na ye d'identité. Akomi na mboka. Akomi na komi congolais. Très bien parlé. Soka nde aza malien. Si. Fachi C'est la différence. Côté ma maman. Oh mboka ezobonga te. Ba malien 6 na homme bazali. Bakimi bomnani. Bakimi na homme esika bazali loger. Batali balobi il est tolia 4 fois. Na malien okende osani guerre. Natikali akwa. Batali valise balobi malien ezali arrêtez. Malien. Yaka olia ti yango. Batala boy wololo. Ololo. Bakota na deuxième. Oh, malien musaza. Malien. Viens manger. Manger ni. Dans l'ongo déjà quand. Très bien parlé, président. Bakimi. Eza Congo bino. Est-ce que Congo ya ipolite kanam? Mutoko linga avanda na mboka wana. Biso ba Congolais ya Congolais repéré les mers. Tozo regretter retard ya 18 ans ya ipolite nani? Kanambe Kasepelele. Kombo na yesa mususu kombo na nani? Kakuta Garega. Mutu aza Rwandais aza kote mususu Tanzania. Mais mutalinga koma ne président na mboka batu. C'est grave. Na yambaki akil Laurent Désiré Kabila mwana ya Laurent Désiré Kabila de PRD. Azo senga justice esalama na mboka na biso. Très bien parlé. Mais bato bazoloba nini? Te botika kaka oyo eza boyi. Zela bokoyeba si. Bino bato babandi kosenga autopsie. Sikoyo tokoyeba autopsie ya solo. Très bien parlé, président. Bino babandi koloba te eza mosusu bana mwasi moko aleki na top Congo alobi nini? Liwa ya Sheribe okende babumie politiquement azaki na arankini. Est-ce que Sheribe okende azaki na arankini na gouvernement na biso? Jamais. Papa Bobeto, que son âme repose. Ye moko a démissionné akei kokota na camp ya banguna. Très bien parlé. Baoyi bamboro. Mobondo kutozoye bango lisusu. Tala. Samba Congo nalingi bobetele Fachi maboko mpona nini? Mpona sécurité oyo esalami awa. Est-ce que mikolo oyo ozoloba bamiyibi? Jamais. Na stade nyonso ano te bayibi na chom. Oyoki yango? Jamais. Chom. Grand prêtre Concert c'est la différence. Concert tongo sa. Moïse Mbi alobi mpona francophonie nazoyemba. Très bien parlé. Alobi bamama alleluya. Amen. Bayembi tongo sa. Très bien parlé. Après yango bafere bakoti. Tokoloso. Balobi bazobende soki Jésus de nani. Grand chanteur. Papa polémique eza mwana bato aza kuna. Très bien parlé. Suka na masolo. Toko. Omoni eloko eza boyi. L'humilité précède la gloire. Ça c'est bien. Très bien parlé. Très bien parlé, président. Miki tisa zamba sala ni. Atombola yo. C'est comme Fachi. Très bien parlé. Fachi bazamani lokona neta yedi te. Neta yibi politique te zokande yanke na masolo. Très bien parlé. Mutu abakora mikora ko. Ma grande causerie. Tu pouvais imaginer que Congo depuis Salama, biso toya kozwa 34 médailles. Depuis Mabota Congo. C'est la première fois. 34 médailles. Parmi ma médaille, on a aussi médaille en or 5. Très bien parlé. Ah, Fatime! Grand prêtre Fachi Beto, c'est la différence. Lelo, Totikalina Bakado, Stade Yangoy. Stade Yangoy.
na bauniversité nalobi bato oyo bauti meme oyo auti na Canada confort oyo eza na salon oyo akotaki meme na chambre ndenge ezaka poto alobi kolia par jour combien 4 fois. est-ce que yo na ndenge nakolia 4 fois moko asalaki video soki nani mwana mwasi wana azalaki malgashi asali ebe video oyi te ntango biloko eye balobi madame toka ndenge olingi alobi nonono ça suffit lia olinga kolia lia biloko lia lelo moto ya liboso na opposition aye kondima faci mpo na francophonie eza lisanga bonga alobi non qu'on se dise la vérité oyebi bilo tofamile bokombo nango ezali esok bakombo ezali alobi vie du soc tala alobi non moi lisanga bonganga je dois vous dire la vérité qu'on se dise la vérité Très bien parlé. je ne peux pas manger derrière la cuillère moi lisanga bonganga tout ce qui se passe l'engouement qu'on a vu ici en RDC, l'organisation de la francophonie, c'est une réussite totale. C'est la différence. Non, il dit, Très bien parlé. il dit en tout cas, qu'on se dise la vérité, nous on ne se croyait pas qu'on va réussir dans cette histoire. Comme Facha a réussi, nous lui demandons encore d'aller réussir à l'est de la RDC. Non. Fachi na este na makambo nyonso akoeresir yango ande bapesaki chance te francophonie eresir mais lobi moto aza koyebisa congolais nyonso eza luzoloba ministre ya justice akala alobi non. Oui, je vous dis franchement, j'étais avec Kabila. Mais ce que je suis tenté de voir chez Félix, c'est différemment. C'est ça. Cet homme, il mérite encore deuxième année. Deuxième année. Grand prêtre Fachi, maintenant c'est la différence. Il y a Centrafrique. Centrafrique va voter l'homme moko. Il y a prolongé le président Wanazako na troisième mandat. Centrafrique. C'est ça. Okuna eza batu ya Poutine. Il y a Poutine. Ici. Bazakuna. Awa. Président Bimaki. Papa Kende. Et Wanazako leka. Number 1. Des fois, maman Denis Nekero Tshisekedi. Maman sociale. Koloba Books. Maman Mutema Boboto. Des fois, Asana beta le retour. Ah, Fatime! Beta! Yoka! Donc, la prise peut battre, cela veut dire qu'il y là. Des fois, à déplacer. Number 1. Ok. Cela veut dire à Saliso. Des fois, Awa, nous avons le minute. Bato oyo bazalaki kokanisa ke koya ya membre ya conseil de sécurité ya États-Unis akoya koapuye bango na processus électoral sokande non baaméricain betole bango maboko bazamba ye Fatime wana mwasala za mayele alobi non monsieur Martin Floriaga nani est-ce que bozana expert mo wana boya lelo tozokutana na Denis Kadima yaka na expert na yaka na machine na miss ya Madi wa konsaka biloko très bien parlé yo bandana no makambo
na senko yaka sengo yaka yo ambongo yaka Très bien parlé. vanda wote nga eveke na imsezo eveke Vanda wayo. Perda ba valeur na bino pona jalousie na lokoso mbongo. yo mikoti sima mozo benga eveke kota o eveke vanda na yoka siko yaka na expertise na yo Très bien parlé. zo machine ko banda kolakisa ngai place bino bomoni mbeba na élection. Très bien parlé. Président Yokasson. Ah, Fachibe! Beto! Beto, c'est la Baba, you tell me. Yo moto yebi bilo wana. Baba ukulu. Baba ko kwatana. Fayira le bivie, bino bo mitana bilo kwa. Mais bo mitana ni yo lo bakaba. Fiché mo. Nanga lobi nani? Kani ma lobi? Wakwidi. Papa to lancer, to en direct États-Unis boya van. Yo za secrétaire d'État Vanda wan. Ba finish ko masolo. Image bi. Baba ni ko tala point par point. N'écran baba ne soit van. Très bien parlé président Yokasson. Kani ma lobi mais je ne comprends pas monsieur Martin Fayoulou. Il est tenté de nous accuser inutilement. Prouve-nous comment on est tenté de faire les fraudes pour faire gagner Félix Sekechilong. Toi, donner d'abord ton identité. Très bien parlé. Ah, Fatime! Beto! Ote to bandana ko musu so to ate pesa kombo na yo. Tokota na fichier. Otema maman Denise. Ba koti na fichier. Tala. Américain le bima en tout cas boza ba ventilien. Si, va répondre babo. Ba tente politique. Mais na âge na yo mbong. Yo pe makelo ya seni. Hein? Est-ce que oyoka kite balo non. Toyoko basi na media. Toyena miss ya secrétaire d'État américain. Toyeko primisa document pour babandere ba fichier. Nani Kaji malobi to ngene masila tela wana miss na ye. Très bien parlé. Yo fina botomana fina fichier. Yo bande ko vérifier ndengo ye ba fichier. OK. Ali bito ba kotela ka wapi? Ba kotela yo kota. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oui, buzomba ya bato so c'est ça pas. Yo lobi fichier. Ba pesa machine ya seni. Wozo to pesa hotela wana. C'est grave. Kota yo yeba ka fichier ya mwana kota. Ojite sala ya ngodi. Ojite maji. Mwana bitinda. Tala. Tu bazo sala wana. Bazolinga nde tozonga tokende dialogue. Jamais. Et plus jamais. Balingi na bango élection to bazonga na ke ba question na ba élection. Yango bazokende makelele. Moto asukisi makambo ezali secrétaire d'État américain. Otango aya kutana président pona ngai seni na bimisi déjà mbongo ka. Très bien parlé. Na yebisi gouvernement a tchambo manger élection salama na délai constitutionnel. Même que les autres kasiko élection salama. Très bien parlé. Ah, Fatime! Beto! Or, bakireyaki mo bon. France. Pour la sécurité za l'élection za la tête. Bakireyaki ba enlèvement. Ote kidnapping. O kaba. Papa mutu maso kaba. C'est grave. Kaba. Mais sécurité depuis mukile banda. Même ce sécurité où est salami na Congo. Et Zali bozali batu ya liboso Fatime a commis professionnel en sécurité. Fatime! Très bien parlé. Vous pouvez imaginer na stade na bakit. Oza na sima boy mura. Mayolo ba mabe. Ba viva. Na ba ta tennis civil. Otema maman Denise. Le meilleur couple présidentiel. Voilà. RDC toujours qui Dina musique à faire. Na katikati ya bato wana soda zali. Oh, tennis civil. Oya zo balo ba. Na ma arme. Bafanda nana ezaki en direct. Bomana kitaiza mwana kya. Na ba tennis civil pe bale. En direct mura na kati. Bache mulongo. Shika. Yo banda
fer olapa ozomona sécurité tala fer mpona yango ayembeli mula alobi mula shikata tala shikata oyo babimisi c'est pourquoi ezosenga na mboka na biso tozala na bamilitaire ebele semaine oyo teni ya sika bazobimisa yango bazolatisa déjà la police teni nyonso ya kala moto moto ezozikama bakomi kotuna malisi yo bino bozosala makelele fiche ngai naye na expert américain yo amérique telemao yo banda nano avant ke bango babana bino bozosala makelele biso toye awa totindi bato na biso batali ke balobi fichier ezali fiable eza capable ya koorganize élection mais bino bozokonteste na point nini soki boyebi informatique yako simba kota machine yo banda kokota na fichier bayebi pete alebi te bon entrée eza wapi yokota bandoki bafitol miyibi baétranger c'était hier secrétaire d'état américain azongaka ta asalini alobi fichier eza fiable likambo ya fichier ezali likambo ya oyo bakongole bazolinga kozongisa élection nsima loboke boza na agenda mosusu ya kolikambo ya fichier mais ngai namoni eloko ya mabe eza ta yebisi kaka nani kadi maboyi il faut faire les élections crédibles kadi malobi ngai boyebi ngai oyo akobima na point ebele ye nde akobima chef de l'état siko bango vi bayebi déjà ke na kalikili na bango nyonso moto akoki koleka faci aza te ye makelele nyonso adozoyoka batuni ntango nani azongi mbala moko balobi awa makambo eza awa chef de l'état tozomona déjà basali sondage eloko eye koefase na puisque dernièrement makambo ya kidnapping makambo ya kofinga na drapeau ezala mais bolo eye koefase makambo nyonso eza fra facibe ngai babasi française alobi c'est ma toute première fois de piétiner en RDC je suis surpris tout ce que j'attendais je ne croyais pas que je peux être en RDC calme comme je suis aujourd'hui c'est ça c'est du jamais vu je suis surpris l'organisation était au top très bien parlé était au quoi au top Sénégal aza favori akazi ba médaille ebele 4 Sénégalais tout le monde ya zaza batika na RDC batikali na RDC kitoko wapi depuis grand prêtre de Fatima de père et de mère c'est la différence chef de délégation le bimei yakanga téléphone de teme bakangi babwaki na basimbi libanda o téléphone allo salam batikali na RDC tala sena bavandika kokritike orangoyi donc mbala liboso na bamindele na baafrikain mosusu babwaka ngunda na pays nini pays ya liboso ya kobwakisa ngunda eza pays nini na afrika afacibe c'est la différence mwana moko alobi boye basi garçon moko ya kote koleka matete eza kote nini papa wana alobi nabotama depuis 1977 très bien natikala komona nzela te ya goudron c'est la vérité alobi omona ona yamba nani na nani oyo na tisensu c'est la vérité alobi mobutu aleka toyoka kutu nzela eza te bongo 18 ans ya ndoki oyo ye kutu ya kolobela alobi lelo faci aye atieli biso goudron nzela ekomi komona na
alobi seni na bureau de vote bokolongana ba problème Très bien parlé. nakovote faci mbala na mbala osala pape monani na biso mokili mobimba motema mama Denise. Très bien parlé. Les meilleurs couples présidentiels des fois alobi bafraude bozo nakofraude mpona vote faci très bien parlé. naye na vote 2 fois 3 fois na 4e élection esila nakovote faci mbala na ntango papa ya age wana azoloba bongo bana ya mike oyo bazomona bazali kotambola na basele kuna mpe salite ezalaki lelo faci amemi poto na congo kinshasa afaci be c'est la différence. ngai nakendaki faci ainogire mai nzela ya lemba yimbu Très bien président Kasso. tokei nzela wana zelu ya nalobi somo nzela wana ebeba mituka ezozinda kotokota na minito batiani Goudron. batiani ni kombata Goudron. Makadama kitoko. Très bien parlé. Grand prêtre Fachi, maintenant c'est la différence. batika Maman Denise. kimbasek batika lemba yimbu depuis mundele akenda mai ezalaka te mais lelo mai ekoti Très bien parlé. mai ekoti na minute oyo mpona likambo ya mai na courant tala na minute oyo balobi bien courant ekozala 5-6-5 Très bien. ligne oyo ekei ligne mosusu esale nini Ezongi. nini maniere woto Automatique. faci be D'accord. bana ya babebe bakoti na stade balobi mama ya boyi na kokende poto kosala nini mwana ya moke Ça c'est vrai. mwana ya moke alobi poto na kokende kosala nini poto nalukaka ya Yangoyo. faci be D'accord. C'est la différence. Mwana maman. eloko ezawa président ya burkina faso alobi boyi soki omoni bafrançais bayini yo cela veut dire oza moto malamu Très bien parlé. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. faci be D'accord. soki omoni bafrançais baye kolinga yo cela veut dire intérêt Les amis. Ma caméléon. or ntango tozoloba français tozoloba régime ya macron tala bor depuis macron aziki soki kosi yoka faci ayebisa macron boyila yoka langage oyo macron aboyi koya meme na francophonie Très bien parlé. alobi monsieur d'ailleurs tu dois nous respecter est-ce que ozoyoka alobi non on n'est pas à l'époque de télécommander de nous dire que nous sommes des petits poussins Jamais. yoka bien alobi maintenant nous sommes assez grands il y a la collaboration entre vous et nous et système ganyaga Gagnant. Très bien parlé. faci be D'accord. ayebisa ye boyi C'est la différence. likambo ya o biso toza bapays ya likolo Oh boy, oh boy. onde biso badroit de veto Jamais. veto bomba na france Très bien. awa toza molo Pays analyse wana souverain. bafrançais nde basala ngo na télévision balobi faci tu es fantastique Ok, c'est la différence. macron alobi me nakende babangaka nga me tipo abangi ngai te Yawan. banda wana laba Très bien parlé, président Kasson. francophonie ezala pays ya liboso eza france non Ouais. pourquoi ye te alinga korige kaka na stade wana faci akorijaka basir place Ok. c'est pourquoi bapesi ye akoma na minute oyo membre permanent na conseil de sécurité des nations unies afaci be afrique mobimba yo moto ozoloba papa na biso aza makasi atanga aza docteur azakende na conseil de sécurité boza na makatala ata otangi
Oh papa, attends, Marcas. Attends, que n'a pas C'est ça le problème. Toute autorité vient de l'éternel. Maël, ce qui n'a qu'un gars. Maman Denise, Nyakero Voilà. Tshisekedi. Fati na conseil de sécurité. Bana maman Max. Pour besoin de décision, yoka bien, nous devons critiquer na bawenzi. Fati na avant besoin de décision, il y a des pays, il y a le monde, même l'Afrique, ma grosse italienne. Très bien parlé, président. Ah, Fati, mais. C'est la différence. Bah, nommé comme médiateur, na Tchad. Très bien parlé. A bengi ba Tchadien, le boya boya yaga. Vandao. Bah, yo, ya, bon, là, on a pris ça à film à Karamingi. Ah, le bibo zabande, boya. C'est le président, Oyo ba rebelle bazo yoka. Très bien parlé. Hein? Voilà. Et rebelle a lobby, ouais, rebelle on a lobby que tozo condiment, fati bonne expérience na ye, puisque l'opposition le bango ça plus de 37 ans on a L'opposition. Bah ya quoi apprendre biso comment va faire la composition, comment va kambaka pouvoir pas dans pouvoir. Fati a lobby matière à opposition, mais ya pouvoir nyonso. C'est la différence. Au thème maman Denise. Très bien parlé. Oh, papa la bisa samba. Attends que na wapi. Même pour me ça m'a indomba comme matin. Tala, Fati a pêché Congolais Valérie Yandenga Liboma. Très bien parlé. Tout dans le monde. Ba Canadien ba yeba lobby, ça c'est la RDC ou c'est d'autres pays. Ça c'est vrai, président. Or à l'époque, Moussala ya ba toi ba zali banda ba lobela ka ke Congo c'est ce ko kendete. C'est ce qu'il y a ba voyou, c'est ce qu'il y a nzala, c'est ce qu'il y a ba tout déconsidéré. Mais ba komi ba za surpris. Ah Fati C'est la différence. Votez ma maman Denise. Très bien parlé. Il va tout le coup ça kabiso. Des fois, c'est. Ba Congolais ba za ba voyou, ba yambaka ba tuté, ba lobby bien les pays hospitaliers du monde. C'est quel pays? RDC. Il y a Fati maintenant maman Denise. Voilà. Très bien. Mandat ya Fati. Yo ya koto na mandat. Zero ilapa. Mwana moko na stade alobi boye. Na quartier na vandaki na banda koyoka basango. Tango na ye. Na moni. Na banda ko liteke Fati alobi nzambe limbisa ngai mabe na lobela ki Fati. C'est ça le problème. Et puis yoka eloko motule ya nzambe. Zéro mort, zéro blessé, zéro arrestation. Aucun incident. Nyonso C'est la différence. Votez ma maman Denise. Mais c'est Martin Fayot. Comment vous trouvez la francophonie, monsieur? Mais c'est quel problème? Chalou Fidon. Voilà Chalou Fidon. Mon sang est francophonie. Comment la jeunesse va pas mettre sur la table? Alors, monsieur, toi tu es l'opposant. En tout cas, je suis venu vous demander votre avis. Comment vous voyez la festivité de la francophonie? Ami madame, d'abord pas de problème. D'abord sortez. Francophonie 10 sur 10. Voilà. Grâce à le meilleur couple présidentiel. Mais c'est ça, là. Des fois, c'est. Comment vous trouvez la festivité francophonie? Alors, non. Bon, tout ce que je peux vous dire, donc je remercie Dieu puisque c'était ça, c'était une réussite totale. Cela veut dire moyen bawangana. Voilà. Yoka. Bato liboso balukaka même na média. Pour amplifier coup d'état
français. Très bien parlé, président Kasson. Bato oyo baza makasi na diplomatie eza ba français. Très bien parlé, président Kasson. Maintenant Fachi a créé bord ya kokata match. Très bien. Kokangisa monoko ya ba français. Très bien parlé, président Kasson. Kaka na télévision oyo bino bofingaka ngai. Ali TV5 ebana kola ngire. Très bien parlé. France 24 en direct. Chaque 15 minutes, Bassiri Salobi, il y a actualité en RDC. Ah, Fatime! Voilà. L'actualité où ils ont mon et Matisse Bissoto comme fier na terre. Très bien parlé. Lolène et Bakissa Bihande. Papa et maman Bissou. Mouto aye koloba, aye ko témoigner pour bref. Batuni rwandaise, secrétaire ya francophonie. Batuni madame soki komo nena nyao. Moshiko wabo soki moshiko wabo. Moshiko wabo. Akomi, Batuni madame, comment vous trouvez à l'objet? Non. Je félicite. Voilà. Et là, quand ici bango, match beta, yoka, basali expérience. Match beta, ils allaient à Cameroun, Congolais ont animé. Très bien parlé. Ils allaient à Côte d'Ivoire, ils ont animé. Très bien parlé. Ils allaient à Liban, ils ont commis ça dans les Libanais. C'est ça l'amour. Les Libanais, balobi, non. Les Congolais, vous êtes géniaux. On a grand-père de Fatih maintenant. Balobi, non. Dis jamais vu. Très bien parlé. Dans le pays, monsieur, soit racisme, il y a libément. Racisme, il y a au reflet de la tête. Allez, rentrez chez vous. Mais les Français bataillent Balobi, RDC, Eza et Loko Yanin. Tango Basali, enquête, Balobi, yoka réponse ya la représentant qui francophonie. Na clôture, ti nenga tovandi boy. Tozomona pays nini te, oyo ko organiser les sous francophonie, lokola oyo. Ah, Fatime. Pour bref, Balobi boy. Soit et ko bandele ka les sous. Très bien parlé. Deuxième chef de francophonie Balobi, soit et ko sama kakawa. Oya, tala, RDC, ba Congolais pour ça francophonie continuer. Faites bale masa francophonie et c'est la lobby. On est ici la lobby. Ça c'est vrai. Avec cette idée c'est ça. Facha pesi Congolais lengi ya koza la Congolais. Très bien parlé. Yona no boya Fachi. Grand-père de Fatih. Tozana Fachi qui m'a laissé koza la nini. Akoya. Des pères et des mères. Lobby, basi ba petit moko. Des mamans. Basi ko tambola yoka. Kamera zibango. Balobi bo soutenir nini? Alobi biso. Tozako soutenir Fayoul mais awa to boyiye. Très bien parlé. Très bien parlé. Fayoulou, il n'est pas cohérent. C'est ça. À cause de Kabiso Tongo Poko. Très bien parlé. Mais à cause de Kabiso qui était francophonie pour réussir. Mais n'en Biso Maroto Moni Boy. À partir de l'autre boy fa. Fayoulou. Baron se contre mi. Député Oya Lukaki Makamba tribalisme na Katanga. Lobby. Moi, madame Mono, na longo assemble. Na longo assemble na longo Katumbi. D'ailleurs, Katumbi biso na yora. Orange. Balobi madame, alobi yenda tindinga na sala borwa. Tala, omoni enquête zo sala mawan. Batali autopsie dossier na bande koloba. Bref, ba docteur zango bazeko sala. Yo omoni nzamba lingi ko confondre
batukaka na bakana bango bosengi expert international or biso tobisengaki bango deja kala ntango baye babandi kotala bapreuve oyo ya liboso ezokokana kaka na oyo bapesaki deja communiqué batali balobi babimisi likambo lisasi balobi puisque procureur ya cour de cassation alobi lisasi oyo ebeti Gerbe Okende eza kaka monduki oyo ezaki na maboko ya nani ya garde corps na ye siko monesco batoni ye balobi vie bino bato bakotaki kuna résultat eza ndenge alibi nonono tika baoloba nano te na nsima soki ezalaki ke eza na kan na biso elingi ebima deja ka eza bango nde baprépare eloko baboma Gerbe mpo baluka insécurité baloba te en tout cas tala moto moko ya opposition akofi or faci aza maboko nini yango Jean-Pierre Bemba aze discours na tribune alobi boye président de la République je suis fier lorsque je vous présente dans d'autres manifestations je me sens congolais de PRD en tout cas je suis fier tala même bayoki pouvoir tala tika pouvoir tala meka kobenga Jean-Pierre Bemba tokende opposition okolapa okolia na nsima même alobi président nakomi même aza surpris makambo amoni na Russie babangi boye zambi Poutine oyo nayokaka Poutine oyo navandi na Poutine ngai meme ayimbe Jean-Pierre Vanda alobi ngai Bemba rebele oyo atoyaka oyo navandi na Poutine décideur du monde mpona Faci alobi bosakanaka na Faci te Faci be mais yoka Poutine asabote sasu na mesa makambo Faci asala mpe kagame ayeba président nyonso bango oyo Poutine apesi makisala kumoni alongo apesi président mosusu na mboni ayeba Burkinabe saso afandi awo saso alingi opesa balobi nyonso wana eza bilemo ya koyeba deja ke soki oza mabe nya yo ekomata tiliko ekolanda yo tala mbembe ya mbele bayambi na Russie ndazongi alobi président wa makasi oza moto monene me mbembe yo banda koboya fasciste mbembe alobi te wana eza biloko ya lokuta ya mabamadi alobi ngai naza de PRD iko azi micro na salle alobi il faut être fier d'avoir un président comme Faci. Très bien parlé. C'est un grand homme. Très bien parlé, président. Et je suis fier d'être congolais. Très bien parlé. Et aujourd'hui, lorsque je suis en train de marcher, je me sens congolais de PRD. Et je suis fier d'avoir un président comme Nani. Faci Beton. Si on a monté ma maman Denise. Très bien parlé. Caméra lobby, non, je vous disais. Alors, non. C'est un homme professionnel. Cet homme, c'est un homme professionnel. Voilà. Et ça va te mettre, va comprendre la facilité. Très bien parlé. Faci mutema munene asiportaka pe era zokwashir abeti basolo tonyati botosale nini donc na minute na yebisaki bino
parler. Malobeye que Congolais, à partir de maintenant, Kalamingite, gouvernement congolais na Russie, va signer partenariat na demande ya Poutine. Très bien parlé. Kambu ya kokende na Russie, na visa ezala. Très bien parlé. C'est la différence. Na Russie, aux autres que na carte d'électeur. Très bien parlé. La kisa comme oh yelo moza congolais bota. Ote nazara samkasoko. Directement makamboane était imundele balobi a. On Afrique na minitoy. Poutine a déjà possession. Très bien parlé. C'est la vérité. Possession ya makasi. Quelle est la minute na mboka oyo ya nini oba sali kudekeza Niger. Ba pays oyo Mali. Burkina Faso. Guinée, Tchad, balobi oyo akomeka na Niger. To akoyaka mboma na nini? Bapesa ki ultimatum. Mais lelo nazoloba likambo ya este awa na RDC na biso. Ba 15 territoire oyo bazwaki epai banguna. Lelo population zongi. Très bien parlé. Betere fatima mo betere fatima. Donc bazongi batu ba facilité ezanga batu Museveni. Très bien parlé. Omo sana Museveni aza pion ya makasi. Très bien parlé. Museveni alobi boye. Quelle raison ça na Congo? Mutu aza aisa makasi ya kosoma ba mercenaire. Comment ni nani? Kanambe Kazembelele ipo. Museveni. Awe komi na PPRD balobi nini? Ute Museveni aza kometize makambo azoloba te. Président ya République ayiba makambo azoloba te. Vraiment. Et puis asala aza papa ya Kabila. Vraiment. Koko na ye. Et puis pare na ye. Mutu aparane ye aleka wa yao. Alobi kuluna oyo. Soki bozo yoka kikuluna na Congo eza nani? Soki bozo yoka makambo ya kinapingi eza nani? Kanambe Kazembelele. Ya Mobondo, ya Este eza nani? Kanambe Kazembelele. Voilà. Donc, nakosenga bino. Très bien parlé. Bientôt, makambo ezokende bien. Ok. Nasengi bato oyo bapostule na provincialité. Baza koyebisa bino, même na niveau communal. Conseil communal, baza bato oyo bakobanda kosala plénière na bacommune. Très bien parlé. Ngonga yango oyo. Po tochange bacommune nyonso ekoma autonome esala mosala na ndenge ya esprit ya le peuple quoi? D'abord. Tika masolo na yo. Seni azo publier. Seni eza bori ya IDPST. Très bien parlé. Eza bori ya faci te mais eza bori ya peuple ko. Olingi mwasi moko ya Goma achepe candidature alebi na linga ma président. Bali mama yakasi. Makasi na yo cha candidature. Mais on regretter la na yo. Akomi wote nazoluka ba moyen. Yakana ba moyen. Or, oyebi seni aza makasi. L'argent que vous décaissez, c'est non remboursable. Très bien. C'est la vérité. Et ça va bon. Et ça va rater. Et ça va rater. Mon ami, n'a qu'aucun saïté. Posez le salaire à 10 personnes. Papa, vous avez documenté. Mon monsieur qui est fait. Des Gérard, ni mutazo dollars. Na bongo wana ya seni ya rebite. Eza mbongo ya kosunga. Ba matériel. Pour que ça travailler ya seni ba transport. Donc facha za makasi. Oyo ezali succès oyo ezali ke facha vanda na pouvoir ti molesa osala nini? Akoya. Tokona na otokinda fire. Na kashapata na fire na house. Sika tu mazolo na mboka. Moto kati na zambe fa. Fire. Fa. Abona tande. Ono kusali Christ. Yoka. FIFA Fachibe Betelere mokonsa mboka maboko
okokende na 4 chemin te comme d'habitude bandi na international na koloba Afrique mais tokosukisa na République démocratique du Congo awa nde bisika makambo ezali soko omoni moto alobi likambo ya Congo te il faut tuna ye ke outi wapi outi wapi yo moto aloba likambo ya Congo te. Voilà très chers combattants na bandi na États-Unis après avoir kotanga télégramme ya président nigérien Mohamed Bazoum aleli na photo na ye ndenge baputiste bakangi ye na coin bazwi ye en otage basi balongole américain lelo batindi délégation moko na Niger quand bien même baputiste ces généraux terroristes oyo bazwi président eli en otage Mohamed Bazoum a commis nasengi tous les présidents élus du monde balinga eloko oyo te parce que aucun président élu akolinga azala ridiculisé nazwi pouvoir na coup d'état te nazwi pouvoir militaire te j'ai été élu par le peuple nigérien ce qu'il faut nakende plein na nzela ya élection mais les militaires va s'imposer parce qu'ils sont là le pouvoir par l'arme et par la force. C'est pourquoi nakoloba te ke na démissionné malgré ma pression na bango bazwa mwasi en otage bazwa bana je suis le chef de l'État. Voilà quand même les Américains peuvent répondre. Une délégation à tenir na Niamey malgré ba putschiste baloba ke bakangi sele na terre mais pour l'Amérique alobi Amérique kitakata bisika bitumbezo bunda okanga ciel okanga aéroport etali bisote tozo descendre. Mais ce soir, pression na baputiste, basalite communiqué. Premier communiqué balobi, bazonga lisusu na délégation wana ya CEDEAO. Toya kozonga la dialogue na CEDEAO, o toboyaki koya. Deuxième communiqué balobi, ba pays africain pour créer bisoté. Si la création vient de l'Afrique, c'est que bolingi ba nigérien te. Parce que ba nigérien baza ba africain lokola bi. Et bazo jire na Nigeria balobi surtout yo Nigeria toza na yo pembeni bolinga te watake biso il faut ezala mboka musika ke yo mais le président Bolatino oyo bango bazolobela ça clair Bolatino alobi je suis le gendarme de l'Afrique et c'est moi qui vais effacer les dictateurs en Afrique na kotelere te un pays africain ezala dirigé par un dictateur. Lélo a acquis 4 bataillons. Oh, je crois dans la semaine à venir, il ne faut pas descendre en Niger. Bolatino a gagné musique. Alors, il y a Nigeria avec l'armée que moi j'ai, qui représente le Burkina Faso, qui représente le Mali, qui représente la Guinée. Ce sont des petits pays qui ne représentent rien devant le Nigeria. C'est pourquoi Moni, à Sassir à Lobi, le putschiste doit faire dégager. À ça y est, mon côté. Le seul Nigérien na Sénégal, Macky Sall pas lobby, Azana 4 bataillons naïe. OEP Baza équipé, il n'appuiera jamais la dictature tant que lui est président du Sénégal. C'est pourquoi moi, Macky Sall a fait, Azana qui 4 bataillons. Mais le dernier sommet où il y a envoi des troupes, et ça, Moukolo j'ai dit, Neba président, Naba chef d'état-major Nabango. Mais il y a moins de tous les troupes sur le terrain. C'est le général Oya Nigeria. Il y a des gens qui charge la locomotive surtout dans l'opération sur le terrain. Mais entre-temps, les Nigériens ont compté la diplomatie. Les Africains ont sauté. Il y a la diplomatie. Si les généraux ont cédé le pouvoir, nous avons le pouvoir. Parce que nous espérons encore à la diplomatie que sur la guerre. C'est pourquoi les 4 généraux Basalis Babengi Batunastad. Mais sur 5 millions de Nigériens, 30 000 seulement de Bayag. Babeti Maboko, Babeti Maboko. Basu Sosomoko Batchaye en rouge, bleu, blanc. Bakatye Moutou Babaki Likolo. Le symbole de la France. Après Agoué. Badobi voilà la France qui tombe. Après Tango Bazoloba. Emmanuel Macron a réagi.
alobi je vous l'ai déjà dit nakokota makambo ya baafricain te si la CEDEAO ne réagit pas la France ne va pas vous attaquer bozo mikosa mais moto akoattaquer bino ce sont vous-même vos frères africains peut-être toi quoi appuyer bango pona basala musala malam pour l'appui nous allons bien les appuyer mais s'ils ne veulent pas nous donc attaquer binote alors au même moment Macky Sall a renouvelé soutien à Mohamed Bazoum ayebisi Mohamed Bazoum confrère sois calme soldat moko akosimba yote attaque cadavre na yo osala vivant et contrôler na Nigeria osaka ka président de la République pour na biso otoyebi yangwana wana bazaka ka ba généraux et ba terroristes. Mais cette situation du Niger, double délégation. Délégation à Burkina Faso, na Mali, na Guinée, les dictateurs vont appuyer les dictateurs. Alors nous allons faire un symbole. Les dictateurs appuient les dictateurs, les démocrates appuient les démocrates. Mais sur 35 pays à CEDEAO, 3 tout simplement des dictateurs. Le reste, ce sont les démocrates. Bien que d'autres pays, donc l'Algérie a lobby, déjà Nigeria, akokimisa bapeti wana ngai pe na yana bakama pona ni soki ezala ta mboka munene lokola ba RDC safa mais Niger ezaka mwa eloko amuke Nigeria ye moko basilisa likambwana babengana batu wana bacha Mohamed Bazoum. C'est pour te dire que la classe dirigeante, la junte militaire au pouvoir est en train de trembler. Même s'il tremble, mais pour cette fois-ci, vouloir ou pas, les militaires vont défendre le pouvoir. Ils doivent faire valise, qu'ils ne le veuillent ou pas. Et nous avons mis fin à l'arme qui doit diriger l'Afrique. L'Afrique est kambamana mundu qui toboyi yango. L'Afrique est kambamana élection. L'Afrique est mundu kakao ya 1960. Nawo ya ba maréchal Mobutu. Nawo ya ba Moussé, na ba Joseph Kabila. Mais l'Afrique actuelle, c'est l'Afrique des élections. Amen. Amen. Alors ceux qui sont à Moutoy, à ceux qui sont que l'arme va diriger encore en Afrique. Le temps du canot est passé. C'est le temps de bulletins de vote dans les urnes. Et le président doit être élu. C'est ça la civilisation que nous devons porter à l'Afrique. Mes chers combattants Kagana international, tension entre Chine et Philippines. Tension Ujuan. Chine a kanisaka ke mer d'Asie et Zayaye. Lelo ba Philippien, basi ba navire na bango, ba kende na mer d'Asie. Ba kwa na katikati ya mer, ba Chinois ba utiliser ba canon à eau chaude. Balancer ba navire philippien. Ba soda ba sala ki likolo, heureusement balati ba kakule ba sauter. Ba bandu ko beta mai. Le monde président ya Philippines na Mani. Asali déclaration lobi, Chine kanisaka ke mer d'Asie et Zayaye. Mais ayeba ke Zayaye te. Mer d'Asie et Zayaye biso nyos. Ndenge tozo partager frontière. Eza ya nga Philippines, eza ya Taïwan, eza ya Australie, eza ya Japon, eza ya Chine. Mer d'Asie eza ya Chine ye mo côté. De moi ni ba mettre la Chine en garde. Wala biso ki toye lisusu na mer. Bobengani biso, nous allons riposter. Alors ba saisir la communauté internationale. On a connu que Chine a l'engagement de traité. Il y a qu'on soit mer d'Asie lokola yaye. Mer d'Asie eza ya Mutute. Eza la Chine, eza le Japon, eza l'Australie, eza la Taïwan, eza la Philippines, eza la droit na mer d'Asie. C'est pourquoi à mon l'administration Biden est intervenue. Il y a des chinois qui ont un virage très dangereux. De l'eau, ceux qui boboy, Japon avec la mer de Chine, Australie avec, Taïwan avec, Nani, Philippines avec, Botika la binomo, Bako Sangana Bango Nyoso 5, Batake Bin. Parce que les amis, et lié Binonyo sur ma frontière. Pour partager Binonyo surtout, Nandenge Sengeli Nakim. Mais que ce champagne à l'objet, source ya Merawana et Zana Chine. C'est pourquoi nous avons le besoin de Ngai. Bango pe balobi, Suka Nango Sikoi, Munene Nango, Ezana Japon, Ezana Taïwan, Ezana Philippines. Côté où il y a Munen de Yangwan. Yope comme côté comme Munen était. Voilà et le commençons soigner. Eza question ya Koyokana, Mutu non soigné kaka. Mais Mutu na Mutu, à côté ya Muningate. Ndenge Basala, Osana source, Yazana littoral, Bosangisa, Webandega Bosana. Ukraine na Russie, voilà basale réunion na Likara. Réunion basali sans la Russie.
balobi tolingi totya mpe na likambo ya Ukraine na Russie. Mais sans la Russie. C'est pourquoi omoni réunion esili bapays ya likala balobi boye. Yo Russie tosaba test, yo Ukraine tosaba test. Tokotikele bino te neti kaka bino moko bato baza kotoyi. Boyebake Iran azali, Irak azali, Arabie Saoudite azali. Et bango nyonso baza bapays. Mais bino mibale ndenge bozobwaka na bamisili. Eza neti kaka Ukraine na Russie nde eza kotoyi. Bamisili ezoleka likolo ya bato nyonso. Ce n'est pas sérieux. Toko tolere te bamisili ya Russie eleka awa, bamisili ya Ukraine eleka awa. Botika bitumba na bino to trouver solution. Toza na posa te tomona bamisili likolo. Après la déclaration, Vladimir Poutine a lobby bosala réunion bobengi ngai te. Na kotosa makambo nyonso bolobi wana na boya. Il fallait bobenga ngai pe nazala na réunion. C'est pourquoi moni bango balobi toko benga bato e bazana bitumba te. Ni yo ni Ukraine toko benga bino te. Biso 5 tozo soit décision toko yeba ndenge toko sala. C'est pourquoi moni Iran na Irak na Arabie Saoudite balobi tozo sala réunion toko tia siko dispositif moko na mer Noire. Ni Russie ni Ukraine akoleka te. Biso toko sala wana wana biloko akotoyo eleka boy. Tolekisi oya kotoyo tolekisi boy. Pour éviter l'embrasement de la mer Noire. Parce que ça a intérêt, il y a Iran, il y a Irak, il y a l'Arabie Saoudite. Mais qu'est-ce qui se passe sur la mer Rouge? 3000 commandos américains vont parachuter dans la mer Rouge. Pourquoi ces commandos américains vont parachuter à 5 heures dans la mer Rouge? Armée jusqu'au temps, Panama va quitter Balobi. Ceux qui sont parachutés dans la mer Rouge, c'est pour dissuader Poutine, dissuader Brahim Raïs. Oui, comme un bateau, il y a pétrole, il y a américain. Dans la mer Rouge, donc on s'est là comme au côté. Que ce soit du côté de la Russie, que ce soit du côté de l'Iran ou bien Irak, côté il y a un ndenga bien. Pour toi toucher, bateau, il y a américain, il y a pétrole. Bon, bateau, il y a bateau sous. Ndenge boso panza bango. Et babato na biso ya kouta Koweït rempli ya carburant. Pour étendre les États-Unis. Tout monde musila te ezo bato wa. Tout monde appelle l'issacité. C'est pourquoi biso moko tokiti pour ne dissuader bino. Pour le même moment 50 bateaux américains et où tu Koweït et comme en Iran et aux États-Unis. C'est pourquoi moi c'est mouvement de troupes et banquisi Iran à Irak. Alobi les États-Unis ont prendre en otage la mer Rouge. Il y a l'obité de prendre en otage. La zone sécurisée va bateau Nangai. Contre toute force, vous voyez comment il faut toucher Yangai bateau. Bobo bateau Moussousso et Bomé. Pour ne pas épargner Yango, n'attaque à Vladimir Poutine, il y a Zelensky, il y a bateau Moussous, oui, Bazali, il y a idée, il y a quoi attaquer, bateau, il y a la mer Noire, la mer Rouge. Oh, la mer Noire et la mer Rouge, des corridors de commerce pour l'Europe, pour les États-Unis, pour l'Arabie Saoudite. Sans la mer Noire et la mer Rouge, les deux continents vont comme enclavés. C'est pourquoi moi, je suis aux États-Unis à l'objet. Je commande parce qu'il y va de mon intérêt. La cause est canadienne, c'est la mer Rouge. Vladimir Poutine, Abadouli Mouki, Zelensky, Abadouli Mouki, Yangwa Nezolé. Mais ceux qui ont dit l'os, na ya mafuta wana nde ba bombarder parce que ba yebi ke eza ya ba africain eza na mutako karite angote oyo sikoyo ya ba mikolo lokola bango baso atake yangote yangwane ezole ke zo mate ezoki bo atake yangwane bino bolobi ba kolo mer rouge na mer noire bo atake ba bato wana tonju makebosa makasi soki botiki yango eketi Washington ezongi lisusu bozo atake te soki bomoneli nde ba africain nde bomoni ba pato po pansa yangwane na matolo wana eloko esate lelo ebimisi image ya République démocratique du Congo na niveau international pe na niveau mondial. Voilà lors de la clôture, la cérémonie de clôture, même à Bamboka oy et banga kikoya batinde ba délégation pour la cérémonie de clôture. La délégation est belée, bayena sa de martyrs, ba féliciter mon conjambo. Ils nous ont remercié le chef de l'État. On ne s'y attendait pas. Na koyoka mboka wana bakaba
mboka wana balefaka bato mboka wana eza na bitumba biso tokanisi ke bitumba eza na Congo mobimba wana bitumba ezali ntango balobaka ke kera na Congo toyebaki te ke kera ezalaka kaka na est Kinshasa ezalaka bien bamboka mosusu ezalaka bien. Nous on nous dit que c'est toute la RDC qui est en guerre. Mais awa toye tofandi kimia mboka pe kimia tofandi na ba Congolais tomoni kimia ya bien toza pe bien traité tomoni bitumba toyoka ka wana te ya bakati mitu ba violé basi ba bomi tomoni yango te tomoni kimia na République démocratique du Congo. Et certains investisseurs va se proclamer pour ne pas y investir. Balobi cette fois-ci tozozonga na Congo na ba milliards na biso baloba na biso ke kokende ko investir na mboka wana te eza mboka ya bitumba oko recréter mbongo na yo pamba mais ndenge toye totali le Congolais c'est un peuple civilisé oto ko solo na yendenge Schengen peut investir un peu ma société. L'image de la République démocratique du Congo a été bien vendue ailleurs. C'est pourquoi moni moko zamboka pe asepeli azuba félicitations ya ba père na yo nyoso tu balobi merci tonjimaki te na mwata muke okobi miselo kwa boyi na ndenge to bando mwana tolingi tokuta kaka biloko misale lao mais tozo regretter oyo eza musala omo ya inane osala ngo dans 4 mois betele na fachi beto maboko a bien très. Alors image oyo est renversée même au point de vue na kati ya population lelo bato nyonso na bawaye babandi kolobake Félix azosala eloko te lelo bango nyonso bakomi macheche feme ekomi lokola poto bazotala ngai nayebisi bango feme ya pamba bolukomi koloba ekomi lokola poto biloko oyo batongi nango feme eza bamaterio préfabriqué oyo kamera yiba nyonso soki batongaka biloko oyo ata na kanchachi me toza na kanchachi ya boye neti feme toza mpe na mbinza ya boye neti feme toza na sele ya boye neti feme me kamera moyibi na ye ayiba biloko tu amelela ye na amidi. Et voilà, na niveau sikoyo ya feme tout le monde a changé de langage bakomi to voter kaka fatiwa azotonga e basa na reso balobi biloko oyo depuis Maréchal Mobutu tomona ngo te Kabila ye tomona ngo te Chezo Faye tomoni yango te tomoni yango kaka sous Félix bato bakomi komema bana na basi batelemi bozosimba mingi bakanisi ke minde ezosimba nayebisi bango ezosimba mate basona botomona yango te biloko oyo machacha tomona kaka ngo na tefe yango oyo tomoni yango tosimba ngo nango. Alors olingi koloba ke oyo ezali feme oyo ezali stade de martyr et changer même le renversement sur le plan politique. Lelo oyo na sondage tokomi na 68% des Congolais bazolo bakati sekeda fanda ato ngambo betela fatima to maboko metango to lobaki nikambo francophonie batu musuzo bandiko biloko ya occidentaux wa macha tika biloko wa tika mokonza kendelisi mais bazo yeba te que la politique elle est dynamique il faut qu'on yeba kayango et renverser va faire opposition comme flottable lelo batu nyos oyele discours ayebisi oke sikoyo moneki tata Rafael wana oyebisa ngai ezosala eloko te yo moneki yango te okotekisi tata te nino ozoyebisa ngai voilà sikoyo sisama baluka nefu olie toteya bango ke mokonzi azosala mosala malamu bango bakomi koteya ngai machacha bozosala mosala malamu tout vote Fati. C'est ça politique que biso to lingaki. Peuple yemo ko lobake. To vote Fati. Betela mokonzi mboka maboko. Alors kaka na wa telle actualité, nazo kende na Istanbul. Très chers combattants, qu'est-ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Donc, ce qui se passe à l'est de la République démocratique, les choses ont changé maintenant. Voilà, très chers combattants. Qu'est-ce qui se passe à l'est du pays? Voilà, vérité, Yébani Lelo. Les
bainfanterie de M23 bato ese bazosouffrir lelo moto société civile ya est asali conférence de presse ayebisi mokonzi ya mboka mokonzi bazokosa yo biso oyo moyen eza awawa bato oyo bapesaka yo rapport que la situation eza bien bazokosa yo awa moyen eza te le M23 na barebele oyo burundi basangani bakomi koatake population lelo bakei koatake na village ya ndoshi bakei na makarab bakei mpe na dome bakuti population babomi 9 civil bablesse 15 batumbi 30 maison bakei lisusu na marakab même massacre bakei na ndoshi même massacre les FARDC bakonstate balobi bo Saint-Jean bazokende kolukaka ba wazalendo bazolukaka ba nyaturi bazolukaka ba NDC mpo na revanche bazona bakende kola bino bochaka ba miskade tangu tolekaka mpo na tokende kobunda bwatakaka biso il faut to déloger bino dans tous les villages bozali kooccuper au même moment ces civiques baza na 7 territoires oyo bauti konome ba chef de territoire eza bango te monsieur Paul Kakame a nommé 7 territoires 7 chefs de territoire na Congo bango sikoyo batie balobi eza biso M23 c'est même scientifique ba recevoir instruction du président rwandais pour déplacer pour 7 territoires wana ekota contrôle wacha bor à partir de place batie limite ya chercher le fait entre FARDC na M23 wacha babor na wana elingi kolobake koto yo ekanga bande kikali 17 territoire na bibi ekoma Rwanda. Voilà population ya Congo etele bana congolais bakomeli mokamusa mboka mokanda balobi monsieur le président doit interpeller yo FARDC aleka likambwana ya cessez le fait wa récupérer territoire biso toza population moyen toza les atis awa ba chef de territoire basa déjà non ba chef coutumier ba échoué pona bayo na bukoko ya Rwanda na Congo esimbi awa ba nommé les 7 chefs de territoire ba komi ko attaquer ba wazalendo na ba NDC nduma na ba tumususu ouais besoin ça la résistance normalement boye le coup mais pourquoi Jean-Pierre Mbemba à Keikoun pourquoi Peter Kaza à Keikoun ba révélation est bien les généraux n'a pas militaire il y a 31e brigade boye ça na Kachakom le lot vérité yeban bango baza pour les M23 le lot population dénoncé ba baza ba militaire boye basali ba 5 ans ba 8 ans. C'est pourquoi nous interpellé le chef de l'État, Monsieur le Président, par rapport au monde besoin de soigner ça, il y a le quota. Attention, Monsieur le Président, l'Ongola 31e région militaire, l'Ongola chef de général Ouan, l'Ongola colonel Ouan, l'Ongola élément naïe, ceux qui sont appelés au Baya, Bakoma Wana, Pona Bango, Bakobunde la population congolaise. Les M23 et les ADF basés en complicité avec la 31e région militaire. De nos populations à l'Obien. Pourquoi l'Obien? À l'Obien, les lots n'attendent. M23 Bazoya. Population Bakim. Bakim la 31e région militaire. Ayébisi général, M23 Zoya. Pour ne pas attaquer un dossier. Pour ne pas vérifier le yo avant. Tinda ba élément, ba baré ba M23. Bakote na ndo sote jana yebise bango na yobi bino bo fanda bo tokoke yine 2 3 4 M23 banjiko bomba bato banjiko kima bazoya na place bango basa na 31e région militaire bato wana ba yebisi ba M23 banjiko bomba bato sikoyo c'est pas wana général na zone bake bino bo fanda nye na sala na plan de combat mais yo zo sur le plan de combat M23 ça continue dans village a zo progresser yo offendu que ozo sur le plan de combat c'est pourquoi tozo dénoncer chef de opération Sikochitam quand général la 31e région militaire le loba chef coutumier va dévoiler balobi muto ya salaka kaka boy ata to yebisi ke basa
akendaka te ti bakoya babomi bazwi village wana ye atelemi mais 31e région militaire eza composé na bana des anciens commandos oyo baza wana basi basala ba 8 ans basala ba 5 ans basala ba 4 ans bisika wana des généraux oyo ya fo oyo aza na prison moto atikaki bango. C'est pourquoi il faut les relever immédiatement. Bato wana bazana barasina na bango na M23. Bazana barasina na ba ADF. Bazana barasina na ba Kodeko. C'est pourquoi moi le na tombe. Na babas côté ya Walendu Funkutu. Ba ADF abaye. Ba opérer pendant 6 heures. Depuis 5 heures du matin. Ba bomi peba. Ba tombi bandako. Ba bimi bakay ko kanga aksa mambasa buni. Batumbi 5 camions sur place. Na ba marchandise abana. Ndio yoki ba opérateur économique ba lobino. Sote totika lisusu commerce. Batu bakufanzana na bunyo to kipete. Batu bakufanzana na koma to kipete. Batu bakufanzana na bokafu to kipete. Parce que tangu bazo tumbele biso ba camion. Camion moko eza cher. Mais bazo tumba na marchandise, na camion, na chauffeur, na batu basana kacha camion. Sans intervention militaire. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'Est? Ils ont une unité réfractaire pour le bateau. Ce cas-là, l'armée est infiltrée. Il faut filtrer tous les infiltrés avant de calculer que c'est pourquoi moi, je me considère que cette diplomatie, on a retardé que tu sali en gros pour nous réformer l'armée. Parce que l'armée, ce que tu me kakalokola la bazo baké, toi qui es un débitum. Tolingi tomona bwale. Tolingi tomona bwale. Nous moni mo konsambo ka so former des jeunes militaires. Oyo basoya ba remplacer bango. Bango soki ba kozonga soki awo. Soki ba kokende soki wapi. Ba kende batinda bango kote kuna. Mais pona est des jeunes commandos baye ba kende pona ba sécuriser mboka na motema moko. Bango wana basiba bota bana na Rwanda. General Mobimbo yo mosi na yo sadaka wapi? Mwasi na ngaza na Kikali. Mwasi na ngaza na Bujumbura. Mwasi na ngaza na Dar es Salaam. Mwasi na ngaza na Pweto. General Mobimbo. Siko yo ko yebisa atake Kikali. Akwatake Kikali. Akwatake Kikali te. Et ça les familles à Mwasi. C'est pourquoi il faut pour déplacer bango nyusu baké. Mais nous sommes les canards Bumbashi. Voilà na ba réseaux sociaux. Bano ya inadef. Bazo kanela ba généraux ya la police. Bazo tinda ba message. Abandiko kanela ba généraux ya la police. Ba colonel na ba macho. Lelo na réseaux sociaux. Procureur atangi na 5 heures. Ba combattant ya inadef. Bazo kanela général Katanga oyo ba utuko nomesi. Yo tokoka to mutu. Yo général oyo. D'ailleurs osano katangete. Yo zela. Toko surprendre yo komwana. Bazo kanela ye, bazo kanela maire de la ville. Batumi bale bale bino bosa ba katangete. Il faut to kata bino mitu. Bazo balancer na réseaux sociaux. C'est pourquoi mon procureur atango atanga le bino. Il faut na salle d'instruction. Après sur mutonyo surtout na katanga a lancer sur les réseaux sociaux. Maintenant c'est contre les autorités. Balande la kaka na numéro ya téléphone wan bakangai. Voilà. Parce que va comprendre que et ça pas mbaté. Na ko lancer maintenant souvent c'est déjà un cri de guerre. Ouais bazo lancer pendant qu'on montre que bato bazo réagir ndengeni. Voilà. Bazo recruter pe bato e bakokende na kosa na bango. Tu ko mona tongo moko bala mukina to. Toke ko kanga général wana. Toke kanga colonel wana. Tokanga maire wana bazaba katangete. Tokata bango mitu. Mbala moko c'est généralisé professeur Mobi. Alors mieux faut prévenir que guérir. Voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc on a déjà mis l'ingo et mon ami. C'est que moi tu es sans assez. Il faut qu'on ait le moto wana ko mayango. Pour éviter que ceux qui moi te payent. Bako salaka ka ba autorité te. Bako comme tribu o eza katangete, il faut to katango. Parce que ça côté to zoké. Parce que la déclaration bango ba ça très sûr. Ba lobi autorité nyonso o ya sa katangete kana mingi te to zo kataye mutu. Tokola mukaka na tongo to bantu ko kata binoni. Mais entre-temps Katanga pe eza professeur ya Congo. Ou même au moment kaka na même professeur bana mike bazo bungu. Lelo bakangi te yes. Ya bana mike na ruas. Ba problème baboy. Bana banchiza 15 à 18 ans. Te yes mobile.
bakuti bana bakangi bango basigala makolo na maboko batiki bango na yas balongoli baba chauffeur azate reste azate bakiki batuni bana bozo kende wapi de yasa bobi banani bakangi bino bana bazolo bake baye kozwa biso na bandako batu wana bazwi biso basololi na baboti na biso bapesi bango mbongo moboti mpe azwi mwana kati basololi na ye bapesi mbongo azwi mwana kati ndenge toza boye bato misusu baza bato ya aveni moko bapara na biso bapesi bango ba 2000 sikoyo ntango bazoya na biso bachauffeur batie biso bakimi mpo na nini ntango bamoni jipe ya la polise ezoya jipe ezoya boye nde bachauffeur bakimi bakoti na bazamba babimisa boye yesu moko 40 bana yesu mosusu 40 bana bazwi bana bien balongoli bango basinga bana mike ya ba 17 à 15 ans bokanga bango basinga batali ba numero ya bayasi eza numero ya fila pwetu c'est pourquoi monde bazana kacha kolandela bango à partir ya fila pwetu bayeba nana azo rekrite bana wana azokende na bango wana eza rebellion bazokende kokota kikatakata na baparent wana nana apesi bino mbongo wana oyo bana bazoloba ke bapesi baparent na biso bambongo baparent mpe bateki biso baparent bateki biso na $2000 par chaque famille nano aza à la base ya recrutement wana questionnement na Tanganyika Julien Nkunga alingi azongisa union sacrée sur le banc. C'est pourquoi moi il a fait ce gouverneur à lobby ou bien boza na opposition ou bien boza pas ya mokonzi mboka mwana mwasi abele ni pamba te alobi mokonzi mboka awa na Tanganyika nazo mona biloko mibale badepute oyo bazoloba ke baza na union sacrée bango kaka wana butu bazo traverser bazokende kosolola na Joseph Kabila na Kashamata kaka badepute na biso ya union sacrée. Alors il faut pas le côté baza soit baza na union sacrée soit baza na FCC ngaye tant que gouverneur na boyi mokonzi mboka koma parce que les chefs de l'État préparent les voyages vers Tanganyika na semaine à venir réunion ya ba gouverneur ils vont se tenir na Tanganyika. Alors c'est pourquoi mon Julien Nkunga abele alobi mokonzi mboka ya kopesa nga faute te batu bazo lungwa butu bakei Kashabata bazo so expliquer pas Kabila après bazongi balati écharpe ya union sacrée balobi tozo soutenir mokonzi mboka bato il faut que banaba naba Bushimai en train de revêtir la bonne Europe. Voilà le peuple kassayen pour la première fois va respirer. Les lobes à artère nous surtout à Bushimai ma comme au Chamakadam artère nous sur les alaki à Mabele amen Chamakadam pour ne pas que ça Kassai oriental. Très bien. Et voilà la population se réjouit. Balobi depuis que Kassai est ça Kassai bisoto sala na prochain mon côté. Oyo ke bakomi ko chamba makadama na babalaba na ba presse to tikala ko mona yango. Et c'est pour la première fois la région est en train de revêtir une autre robe. Mais ba gouverneur tozozu basami oyo se ba effort mo konsambo. Net ba kabe ma chabi. Net ba oyo ba les cas. Ce sont des voleurs va contribuer na Kassai oriental. Si les jeunes 100 jours ne so saleke to mona nata na to mo babilo ya mike tozo mona. Justice, wana ngai ko silisa. Kabunda kenda ka justice te le loi ke. Elo Jean-Marc Kabunda la cour de cassation. Voilà va fixer hier lelo audience sortie. Pourquoi? Parce que le col à répondre la audience fixée va pour de cassation va incriminer. Alors infraction va retenir hier ezali outrance au président de la République. Et kenda ka 200 à 200 le col à répondre. Les juges par sa clémence, à Kolongola une année, 6 mois à signer une résidence surveillée. Mais ça, nous avons dit qu'il y a des juges, oui, voilà quand même, en demi-tour, à le dossier, ils ont fait dater, au 35 ans, il y a solo, à Zalaki dépassé la colère. Mais là, quand on a comme, on a tout de colère, on a dit, ata yo procureur soki bafingi yo kosilika bana wana bafinga batala te kanda wana ne salike na tomboka na comme na infraction ya outrance bana moko très symbolique procureur pas zone ici mais au salaka président intérimaire yo moto éduqué bango mabeka kaka na wo etali justice
lelo mwasi ya Chérubin Okende maintenant sa famille eleki na niveau na remercier ba beau frère na ye akei ba yebisi mwasi tozotumba ndako lokola yo boyi okende na cour constitutionnelle basala autopsie yako tozotumba ndako Chérubin Okende atikeli bamenase mwasi abakalobi tokende bakamati ye mani militaire bazwi les 3 avocats bazwi na bafrère na ye mibale bakei na bango na cour constitutionnelle bakati musuni ya luboko oyo basali autopsie baexpert belge baexpert sud africain na baexpert ya MONUSCO ndenge bato na ye ensemble basengaki mais na sepeli na conclusion bapesi bango nyonso que ce soit les experts belges que ce soit les experts sud africain ata ya MONUSCO baza clair balobi la balle qui a tué Chérubin Okende n'est pas la balle d'un militaire ou bien d'un policier ou bien d'un agent de la mer. C'est la balle de son garde du corps. Voilà ce qu'a donné l'autopsie. Dès ce moment, une révélation s'est soulevée. Il faut comprendre que les gens sont continue à Moutou. Et ça, il faut Chérubin Okende. Les gens sont pas Chérubin Okende à Koufaki. Il faut déposer, il faut déposer. Parce que dans le niveau de l'autopsie, Chérubin Okende a couffé étranglement. Batou bakangi ye, ba fini ye ti akufi. Ba yesu ba ko chaye na mutuka, ba beti ye devan. Ndeko autopsie révélé. Pas les alaki pona ko makiye ke a beaucoup fi na licence. Mais ko kufa autopsie la kisika akufi na étranglement. Alors, besoin qu'un de suko on analyse. Vers 14 heures, batou ya ensemble, ba rebi Chérubin Okende dans les faits. Et ça là qui m'a cambosso. Et ça au même moment, ba bandaki ko étrangler ye quelque part. Vous comprenez la vérité. Alors, c'est pourquoi je suis un journaliste. Je suis un bango. Vous voyez, vous avez un agent de renseignement. Vous avez un policier. Vous voyez que Chérubin Okende na 14 ans a ça enlevé. Et Nani a enlevé qui est. Et Nani a enlevé qui est. C'est pourquoi je suis non. Parce que ça va te lever et va te bomber. Bala ba yeko ba kisapona ko tromper vigilance. Yako c'est le gouvernement macabre. Mais ceux qui l'ont tué par étranglement. Alors, c'est pourquoi Oyoki, quand on vient sauter à partir d'Abidjan, ceux qui ont couffé dans l'étranglement, alors qui l'a étranglé? Non. Et ça, la bateau, va étrangler. Parce que Makila est tout. Et la question étranglement. La balle, va bêtiller Moutouachi à couffé. Et Bayaki ko déposer yende, ko déposer na Moutou. Ya Zalaki na kacha Moutou. A réussi le balle na Moutou Kate. Yena Bomoïte. Alors nous, c'est Zalaki, on ne consalue le gouvernement. Mais les rapports de la justice, en long et en large, et qu'on a rendu dans le public, lundi ou Ezoya, Batonio se va faire rapport et qu'on a publié. Alors, on va annoncer officiellement Matanga ya Chérubin Okende. Mais qu'est-ce qui va se passer après Matanga? Ce qui est que Chérubin Okende a condamné. Net les lots. Moutounion surtout. Kaka na cimetière wana. Woyo koyana Matanga wana. Woyo ayebili solo ya Okende. Kaka place wana. Akotombo na lokolo. Yo mwene batu ndeba kokanga mandeso. Soki oyete, l'office autocolore parce que yo mutokoli. Voilà. Mutonyo sokoyate, ye mutosali nini? Moyen de sous tout la justice exacte. Moi ye wan. De moni. Ko bangeba. Koso c'est la bango. Balingi ba salire tilo. Tilo ba salire pepa. Bisonyo sotokomi sa salite. Siko ba koyeba. Nan abomi Chérubin Okende. Et voilà encore une révélation. Bakei kokuti. Na se yaji na nini yasima farde moko ya faire tango bazo fongola farde mukanda ya Chérubin Okende la déclaration ya parti politique anaye azo zonga na union sacrée azo critiquer conférence de Lubumbashi a lobby dans des termes clairs ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu état que congolais et permettre en gaïté na continuer na batouane na mwana te na Congo. Tout le monde a les Etienne, l'opposition à Etienne, malgré que Bangala Balinga qui était. Etienne a salé qui est fort, la politique en aïe, pour ne pas tout le monde se balingaye. Mais à bon moment, mais oh, il y a besoin de 5 bis. Tout le monde
baza contre plan ya opposition. C'est pourquoi moi je suis au Kenda Kofi. Mes chers combattants, on a le lot à Kadesé, au Sokiwana. C'est là que le président Marcelo Machamba, l'international, Poutine, 0,85. Un mercenaire américain, quand l'autodéfense a frappé dans l'Est, un mercenaire américain sur les champs de bataille à RDC, UDPS viva. L'Amérique c'est notre ennemi. Opération, je sais que Bazaka Tchabobunya, mais diplomatie avant de la bureau. Mais coopération mi-temps, c'est la Russie et la Chine. Voilà. Parce que Blinken, c'est traître. Blinken a déstabilisé le système. Il y a Mike Pompeo. Le système à Kanye. On a pour déstabiliser RDC. Et d'ailleurs, le pan-africain, le peuple africain, de Téléméni Bango, basé en agitation. Pourquoi basé en agitation? Biso, Tozan a varié ma capacité. Tozan a traître. Burundi, Kenya, Rwanda, Ouganda. Ceux qui sont à Kindega Mokona, Niger. Une délégation à Mali. Burkina Faso, Wakitina, Niger. On a pour l'accent, les Nigériens, que nous sommes là pour vous aider. Une paix vivante. Parce que Burkina Faso, même Algérie, boy, pas question. N'importe quel avion est matalikolo. C'est ça le pan-africain. Voilà. Babangi États-Unis, Babangi France, comment biso autozo leng. Au président Félix qui a eu une décision, l'Américain va vous mailler. D'ailleurs, Joe Biden a Zobanga Félix. Pourquoi Joe Biden a Zobanga Félix? Dengue, Bitumba, au président Félix Azanango et Zaya, défense militaire. Parce que Rwanda, Paul Kagame, l'Américain va créer un système à Serenga. Serenga est ça, agence de bango de formation militaire au Bachaki de Centrafrique. Pour nous concerter RDC. Maintenant, le président Félix Alexis Bango a formé sniper de Yibou. Yibou, ce qui va passer une mission. Moi aussi à Joe Biden Balokoti, il ne PS vivant. Parce qu'avec cette force, donc au Banga, les États-Unis. États-Unis à Zobang. Pourquoi États-Unis à Zobang? La RDC n'a simanaye, communisme. Le bloc communisme. Cette bloc, Basalistan en ligue avec l'ente puissant, qui peut aveugler les satellites américains. C'est pourquoi au monde des snipers, les commandos spéciaux, ceux qui battent Bangoka en France, Macron va coacher Kraka. La même direct out. Il est PS vivant. Pourquoi? Parce que l'allure de la RDC, Jean-Pierre Mbemba. Imaginez, Jean-Pierre Mbemba avec un ministre, il y a défense, il y a Kenya, il y a Kisangani. Démonstration, il y a un commando, il y a agitation. Oui, il y a lobby, Sassou d'ailleurs, Azanabadespé, il y a RDC. Des Aïrens, basés Panaye. Le président Félix, ceux qui en cas d'attaque, Rwanda, Sassou va vous en attaquer. Parce que Sassou est Panaye, au Talindenga va nous changer, à permettre à changer paix. À Bangani, à Banga, sniper, les Yibou. C'est pourquoi Bango nous faisons une agitation. Il de PS vivant. Maintenant, c'est pourquoi tous c'est la réponse. Oh, il y a des Américains, une délégation américaine, délégation française, à Chine. Avec le ministre de Bango, il y a défense. Pourquoi les gens de Chine? Ah, Xi Jinping. Xi Jinping, il y a pour changer ma gamme. Il est PS vivant. Aujourd'hui, les Français et les Américains, le monde est multipolaire. On a aussi des superpuissances. Ceux qui ont compté États-Unis, Russie, Chine, la RDC en a 4. PS vivant. Parce que la capacité, la logistique, Oyoyokaki, nous voyons que Chamalobi,
côté ya Ruma. Population va rejoindre place des déplacés, bazongi 1000 déplacés, va récupérer Bandako, UDPS vivant. C'est là où nous voyons que Chamalobi, c'est la logistique congolaise. Imaginez, logistique congolaise, pour frapper les États-Unis. Nous avons frappé les États-Unis. Nous avons frappé les États-Unis. UDPS vivant. Nous avons frappé les États-Unis. Nous avons frappé Chine. Hey, Chine, camarades. UDPS vivant. Nous frappé la France. Nous frappé Grande-Bretagne, Irlande du Nord. Parce que le Premier ministre hongrois a lobby. Bientôt là. France, Allemagne et France, Angleterre, Italie. Va causer une chute dans l'économie. Pourquoi les Saoudiens ont un sommet pas dans Bango? Sommet dans Bango, c'est la qui lobby dimanche. Pourquoi les Saoudiens sommet ici, lobby le pays d'Afrique et la RDC? Les Saoudiens ont commis dans Bango à 77%. Il y a relation. A signé le pacte à Félix. Maintenant, robinet, il y a une matière première. Côté, il y a un Français. France a déjà par terre. Et le PS vivant. C'est pourquoi sommet, imaginez les Français, les diplomates français, les Américains, Batamoli presque partout. Imaginez des décideurs, les décideurs, ils par-ci par-là. Pourquoi? Nanya Tete Bango. Le numéro 10, Trésor Poutou. Poutine a déstabilisé quelqu'un. C'est pour sentir les Français, Bazo Balouka, Bazo Kenekoto. La politique actuelle, ce n'est pas Marambo Chéribin. Oh, Okende Angwanas. Marambo Bazo démissionné. Mais politique, actuelle, il y a des multinationaux. Les Américains, qui vont balkaniser, vont récupérer RDC. Mais grâce à Rosoboro, numéro 1 de Roscomos, a planté le système drone ni ya Morisco, ni hélicoptère ya Morisco, et comment lisusu awa te. Parce que le système Rosoboro est eu 4 côtés avec les radars. Il ne pèse vivant. Parce que les radars c'est très difficile pour un ennemi. RDC changé. Nakim sa MC Bino que RDC changé. RDC changé avec ce système Rosobo. Parce que maman ministre Eric Missila, avec le numéro 1, il y a Roscomos, ils ont signé. Imaginez le président Félix aligné RDC à niveau Yarosarate. Dans le satellite, on a signé. C'est là où Poutine a lobby. Il va maintenant planter des satellites dans le pays le plus faible. Maintenant, où il y a le lobby, comment Poutine a cité le pays Moussoussou, a RDC. Ça, c'est la mathématique. Ça, c'est la mathématique. Oh, il y a ici, Chine va jouer. Pourquoi Douglas, Smith, Tech, va regretter. Les Américains, le signe du temps, va regretter. Imaginez Victoria Luland dans le lobby dans la RDC. Les diplomates chinois, Baye Kosala, Nin, Bitumbo Bazo, la Moisi Kitoko. Il de peste vivant. Parce que la Chine a lobby cette fois-ci, donc on dit que la barbare criminelle des États-Unis sous RDC. Parce que le communisme, le parti de l'IDPS, va partir au parti des mutualités. Le seul parti politique, la RDC, c'est UDPS. Maintenant, UDPS a l'accès à donc aux lettre U. Il y a Liboso, il y a peuple d'abord, lettre U. U, ça signifie union sacrée. Donc aussi, dans l'union sacrée, il y a UDPS. C'est pourquoi, quand même, la commis fédérale, il y a UNC. Même la commis fédérale, il y a MLC. Bosso, Barati FDCA, sectionnaire, UDPS vivant. Bango va dépendre de Kabouya, secrétaire général de Bango, parce qu'ils ont une mutualité,
UDPS. Que Dieu vous bénisse. Yes.